doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu Mbote na bino ba papa ba mama batu nyoso tu oyo balandaka Clébois original.net. Lelo tozali samedi le 16 janvier 2021. Lelo ndenge bolandaki na bémission na biso nyoso toyebisaki bino ke lelo na kati ya Paris awa na initiative ya Fachi Mokonzi oyo porte-parole na bango ezali Jimmy Bofosa ba organizaki messe moko en mémoire ya ba mort oyo bazali kokufa na est ya mboka na biso na Beni. Donc vraiment basalaki appel na batu nyonso batindaki ba invitation na batu nyonso tout, mais to monique eloko esali biso pasi kamwa mukie to ebité parce que lelo jour à liboso awa na kati ya Paris neige ekui donc handicapé batu ebele pour nako se déplacer. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle que tomoni ba membre ya UDPS ya France atamoko ayete. Donc vraiment tant balobaka mingi en France que UDPS ya France ezalaka présent mingi na makambo oyo elekaka awa na kati ya parité. Bon tokoki kopesa bato mususu raison, bon bato mususu pe tokoki ndenge baloba na justice to condamné bato UDPS par défaut parce que lelo penza neige vraiment et handicapé batou et surprendre batou biso to tambola mingi na butu so to 8 bureau to monaki déjà na ba panneau na autoroute ezokomake lobby neige et kozala me bato BLP balandaka météo te, mais en tout cas tozali ko yebisa bino ke donc vraiment batou ya UDPS ba ya quitté na nini wana to monaki présence ya président Papicho Chamala ya Congo Fort ye ndenge boyebikaka azalaka partout na makambu oyo etali mboka to notaki sous présence Robert Biongo donc UNCO ya Vital Kamerhe ba yaki penza ko rehausser présence na bango. Donc ça la ki penza parce que ezalaki vraiment difficile hein, pour batu baya ezalaki na boyebi na Château Rouge na Paris na paroisse ezalaka na Château Rouge bato tout bayebi yango, mais vraiment il fallait tout le bela yango pour batu mususu bayaki batambolaki vraiment na CPA neige bakomaki wana po ba tia présence na bon parce que ezalaki makamoko vraiment initiative ya malamu auto répété ya Fachi Mokonzi. Donc to monaki même bato a Fachi Mokonzi bazalaki wana tokotanga monsieur de Gaulle azalaki wana ye penza simaki makamana ye tina suka. Donc to sepeli na ba initiative a boy mais ceux qui pe basali appel ba bengi bato boya biloka boy faut Congolais to sanganaka bato balobaka bato bazokufa na Beni bato bazosala biso to salaka ba émission ebele bato balobaka mingi pona Beni lelo basengi messe pona Beni malgré que nombre ezalaki limité na kati ya église balobaki en tout cas pas plus de 20 personnes, mais tout le monde qui pense bato bazalaki ebele. Donc tous allez ko proposer bino dans un instant reportage pour botala lolenge kane le kakikuna et puis na notaki du sous-soupé na côté artiste musicien artiste engagé ya munene azanga raté. Donc vient abiso Gina Efonge azalaki pe wana. Donc je vous laisse suivre ce reportage qui a été réalisé par Willy Kunda. Biso za libanda tulasi volonté pour na Beni tulasi volonté pour na Beni bino bomona biso to za awa église yango yeza liboso na biso yango bomona église bato baza na kati déjà oyo baza na retard boya to c'est la bino bolakisa ki compatriote na bino ki compatriote ozali congolais neige eza ko tomber neige ezali bomona neige banzete komi na glace yango wana bomonaka ba voiture eza na glace bomoni ba glace ezosalama bomona bino bomonaka déjà pona malili pona Congo
quel sacrifice tosali biso bana bino. Compatriotes congolais, toujours Fatim Mokonzi. On est là, on est ensemble. C'est pour l'équipe, c'est pour le Congo. C'est pour le Congo que nous sommes là. Je suis béni. Congo va être, un jour, va être libéré. On va se battre jusqu'à la fin. Toujours au Bunda, toujours. Dans la télé, pour na benda batu baya, au bana ba voiture ba kota. Nous sommes na batu bango bazo leka. Ah, tati. La voiture moi les leka ba place au parquet. Ça toujours. Batu baza oya malembe, au mona kabino moko. Ça soit parquet ba voiture zate. Donc toujours bunda kaka. Merci. Ouais. Bango yo. Nous avons un bino entrée à porte sangoyo porte nous sommes venus les akuna tous en ango nazo kota nazo zwa na niveau ya kati mon bino moko na koti na porte bon mon bino moko tozo banda siko kaka ne toza boye silence. Bandi déjà boye bakaza to bandi wa ina retard italien les amours bandi déjà bon mon église bandi tous en quatre églises et bandi déjà mon tous en quatre églises munite bana mes ya bandeko na biso ya este to biso nde tozala photo to pensaka na ba mort na biso le roi bikolo nyoso mais kolo baza vraiment sérieux, il faut pas passer à la mort, à Bango. Donc, biso lelo, on a général la Fatim Mokonzi, to c'est une messe pour na bawo inyo soit Congo, ou bazo kufa na guerre to ebi mutuna ma kolote. Voilà. On est ensemble. Merci. bayeba kufi likanisi wana ezali likambo ya boyano nani akosala bobele moto azali na boyano nani akosala bongo bobele moto azali na likia nani akosala bongo bobele moto oyo azali kolakisa bolingo yango wana likambo mpe tolingi kosala na losambo ya misa biso banso baye tosangani awa kote losambo na biso esepelisa mokonzi tomilakisa ndenge tozali liboso na ye o basumuki mpe tolela masumu na biso
akamba biso bomoi bwa lobiko. Maboko likolo bandeko tosambela mokonzi. Nzambe tozwi likiki na liwa pesekwa ya mwana wa yo oyokela basaleli bayo bana ya mboka Kongo mingi bayo bakosina este mawa bandimaki mobikisi mpe bazalaki na elikya ya kosekwa bapema sikawa oyo esengo ya lobiko okobotela liloba ya Nzambe lokola likomami obuku ya yango ya Samuel. Samuel azalaki kolala otempelo ya mokonzi Nzambe oyo esika sanduku ya bondeko bwa Nzambe ezali. Mokonzi Nzambe abiangi ye: Samuel, Samuel, oyo andimi ngai oyo. Akei mbangu epai ya Eli mpe alobi na ye: obengi ngai oyo. Eli azongisi: nabiangi yo te, zonga mpe kende kolala. Samuel akei kolala. Nzambe abengi Samuel lisusu: Samuel, Samuel. Samuel atelemi mpe akei epai ya Eli alobi na ye: obiangi ngai oyo. Eli ayanoli: nabiangi yo te mwana, zonga mpe kende kolala. Samuel ayebaki naino tete Nzambe moto abiangi ye, bayebisi ye naino liloba lya Nzambe te. Mbala ya isato Nzambe abiangi Samuel. Samuel atelemi mpe akei epai ya Eli alobi na ye: ngai oyo yo moto obiangi ngai. Sikawa Eli ayebi te Nzambe moto azali kobenga mwana. Alobi na Samuel: kende kolala, mpe soko abengi yo lisusu oloba, loba mokonzi mosaleli wa yo azali koyoka. Mpe Samuel azongi esika ya kolala. Nzambe ayei kotelema penepene na ye, abengi ye se lokola mbala ya liboso: Samuel, Samuel. Samuel azongisi: loba mokonzi mosaleli wa yo azali koyoka. Samuel akoli mpe Nzambe azalaki na ye. Mpe Samuel akokisi manso Nzambe ayebisaki ye. Bandeko, liloba lya Nzambe wana. Amen.
bayeba bale Yohane eyoki bayekoli babale maloba manda na bango bozali koluka nini Yesu alobi na bango yakani kotala bongo bakei na ye bayeba bale bayokaki maloba ma Yohane mpe balandaki Yesu. Yesu atali ye alobi yo Simoni mwana wa Yohane kuto lelo bakobenga yo Petro lokola telibanga lokongo na yo yango na nzela ya mapamba ye tokobonza ntango tobonzi yango ezali mpe bisambo na biso tobonzi yango epai ya nzambe na vino eye mapa ezala te mboka na biso ya kongo ezanga kitoko ya kolia te vino eye kokoma makila mpo te kongo makila matanga lisusu te tokomi bongo otango ya mabonza kasi lelo osengi misa elingi koloba te losambo mpo te tokanisa bandeko na biso bayeba kufi likanisi wana ezali likambo ya boyano nani akosala mobele moto azali na boyano nani akosala bongo mobele moto azali na elikya nani akosala bongo mobele moto oyo azali kolakisa bolingo yango wana likambo mpe tolingi kosala na losambo ya misa biso banso baye tosangani awa po te losambo na biso esepelisa mokonzi tomilakisa ndenge tozali liboso na ye o basumuki mpe tolela masumu na biso Nzambe tozwi likiki na liwa mpe sekwa ya mwana wa yo oyokela basaleli bayo bana ya mboka Kongo mingi bayeba kosina este mawa bandimaki mobikisi mpe bazalaki na elikya ya kosekwa
nzambe lokola likomami okubu ya yango ya Samuel. Samuel azalaki kolala otempelo ya mokonzi nzambe esika sanduku ya bondeko bwa nzambe ezali. Mokonzi nzambe abiangi ye: Samuel, Samuel, oyo andimi ngai oyo. Akei mbangu epai ya Eli mpe alobi na ye: obengi ngai, ngai oyo. Eli azongisi: nabiangi yo te, zonga mpe kende kolala. Samuel akei kolala. Nzambe abengi Samuel lisusu: Samuel, Samuel. Samuel atelemi mpe akei epai ya Eli alobi na ye: obiangi ngai, ngai oyo. Eli ayanoli: nabiangi yo te mwana, zonga mpe kende kolala. Samuel ayebaki naino tete nzambe moto abiangi ye, bayebisi ye naino liloba lya nzambe te. Mbala ya isato nzambe abiangi Samuel. Samuel atelemi mpe akei epai ya Eli alobi na ye: ngai oyo yo moto obiangi ngai. Sikawa Eli ayebi te nzambe moto azali kobenga mwana. Alobi na Samuel: kende kolala, mpe soko abengi yo lisusu oloba: loba mokonzi mosaleli wa yo azali koyoka. Mpe Samuel azongi esika ya kolala. Nzambe ayei kotelema penepene na ye, abengi ye se lokola mbala ya liboso: Samuel, Samuel. Samuel azongisi: loba mokonzi mosaleli wa yo azali koyoka. Samuel akoli mpe Nzambe azalaki na ye. Mpe Samuel akokisi manso Nzambe ayebisaki ye. Bandeko, liloba lya Nzambe wana.
biso bonso mokonzi ayambani mozali yango maboko mayo oyo ya lokumu na kombo na ye oyo ya bolamu bwa biso epo ya bolamu bwa eklesia mobimba e mokonzi ndima losambo tokosambela mpo ya bandeko babiso ya bakongole ya este baye bazali kokufa mpo na mitema mabe ya baninga mpo ya libonzali ye likofuta mabe mabi bato oyamba bango omolongo wa basantu bayo tokobondela bongo nzambi ya yesu kristu ona mei mokonzi wa biso mpo bileko biso seko amen mokonzi azala na bino okobongisela biso esika ya kofanda seko olikolo yango wana elongo na banzelu mpe na basantu banso tokosakola nkembo ya yo mpe tokoloba banso elongo mingi penza baye
bandeko bakufi yo mboka Beni, bandeko bakufi yo mboka Ituri, bandeko baye bazali kokufa na este ya Congo mpona mitema mabe ya baninga. Bazalaki na elike ya kosekwa, okanisa baye banso batikisi eye oyamba bango mboka yo bamona elongi ya yo. Mokonzi okanisa bango banso tokobondela yo oyokela biso banso mawa oyamba biso bomoi bwa seko elongo na ngondo mosantu maria moboti wa Nzambe elongo na santu Yosefu molongani wa ye elongo na bapostolo na basantu bayo banso Amen. Bandeko tokomi otango ya kominio baye bazali bakatolike baye bakulaka mpe bamilengeli bakoki koya oyo mpe alingi kozwa bobelisi akoki mpe koleka topesa kominio lokumu lonene. Osepeli mingi opesi biso mono mwa lipiki tokosambela yo mokonzi wa ngolu kominio eye ebatela biso eyela bandeko babiso baye bawei o este ya mboka ya biso République démocratique du Congo bolimbisi niongo inso okobondela bongo bandeko tukomi na suka pe boko bandeko ya lingomba ya bino bakozwa maloba oyo akozwa maloba atelemi pe ayeli koso awa mpona maloba kende kende koso apo bengi Jimmy longola masque longa masque mama kasi tolega mawa elongo tokabula elongo ya mawa toremercie tous les bateaux oyo tozali awa. En tout cas merci pour l'association, merci pour la Fatim Mokonzi oyo mpe baye te eza contretemps ya baneige bino mo bomoni na kosenga
Fier la biso Gina, Aya Awa, Alobalika Moko, après porte-parole. Merci. Merci. Merci Nanzambe, merci Nankolo. Ndenge akomisi biso na 2021. Tukumisa na Nkolo. Et nous rendons hommage à Baye au Bakena, que leurs âmes reposent en paix. Les Kanisi Oyo, les aïe les Kanisi na bisote, les aïe les Kanisi et Utipaye et Yahweh. Na yango, nous remercions na Baye Oyo, na Musika, na Kati Awa, et na Mokambi na biso Abe, Noël, Mingi, Andimel biso na Likambo Oyo. Bisuka kaka Awa te. Ezala yambala nambala. Yango na sukise wana. Merci beaucoup. Bandana, nous remercions la présence de Batunyo Awa, parti politique, l'association pour soutenir l'Union sacrée en Boka. L'idée aujourd'hui, les deux à rendre hommage à l'Union pour tomber dans l'Est de Congo et dans Congo Mobimba. Pour la guerre, nous avons tout le président de la République dernièrement, Bazosa biso guerre toyebi motuna makolote yango en tant que porte-parole de l'association Fatima Mokonzi naza kotanga déclaration de l'association pour l'occasion oyo. Chers compatriotes, la vie de l'homme est sacrée. Dieu le Créateur, la source, l'origine de toute vie, a tout conçu de manière que lui revienne. En créant le Congo, grand territoire aux 2 345 678 km², l'Éternel n'a prévu aucune disposition octroyant à quiconque le droit de disposer de la vie d'autrui. Doté de sa liberté, l'homme congolais a le droit et le devoir de disposer de son périmètre afin de bénéficier de son droit de vivre. L'homme doit vivre de la façon et bénéficier des mêmes droits que son égal. Ainsi, un bon jour de l'an 1960, les Congolais assis dirent non à l'exploitation de son organisme, de sa terre, bref de ses richesses face au colonialisme, arrachant son indépendance au prix d'une grande quantité de sang, que de vies perdues et de grandes valeurs nationales disparues. Faute de bonne organisation politique, organisation des forces armées depuis la cession du pays à l'indépendance, les Patrice Emery Lumumba, Adoula, Paulo Okito, Pierre Moulele, Michel Mongali, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Etienne Tshisekedi Wamulumba, Simon Kimbangu, Ahmad Tungulu, Rossi Mukendi, et Florent Tchebeya et d'autres n'avaient qu'une envie de défendre les intérêts du peuple, le bien-être de la population contre le colonialisme, les impérialistes et les ennemis de la République. Plus de 60 ans après, que faire pour que le Congo émerge enfin? Il nous faut une grande et sérieuse prise de conscience. Il faut que le peuple aime et se mette réellement au travail. Il nous faut l'amour de la patrie, savoir défendre notre territoire. Enfin, il nous faut faire preuve d'amour de son prochain. Aimer les Congolais, ce qui implique qu'il ne faut jamais trahir le Congo, notre pays. Être acteur et non un spectateur à l'édifice national.
C'est cela l'image que doit protéger la République démocratique du Congo. Au nom de notre association, Fachi Mokonzi, je vous remercie. Que Dieu protège le Congo. Komina suka ya misa nalingi kozongela lisusu maloba nalobaki liboso natondi bino botondi na makambo nyonso bozali kosala bokosanaka nzambe te makambo nyonso bozali kosala bokosana yesu kristu te to asocie yesu kristu na bademarshe na biso nyonso mboka na biso kongo tosambelaka mpona yango wana na félicitaki bino na initiative oyo kozwi ndenge lubami ezala kaka ntango na ntango osengaka losambo awa na paris tozali na homodeli catholique congolaise yango esangisi biso awa donc oza na place na bino oyo okoki koyaka mpo na losambo tokutisa losambo ya kotondo nzambe ndenge alingaki biso tozala bakongole tosengaka na nzambe mpo te kimia ekota na mboka na biso likanisi kitoko oyo bino kosali natondi bino kotondi mpe sikawa tozwa obelisi ndi koloba te liloba ya nzambe ekitela biso mpo te tozwa se makasi ya kosala malamu mokonzi azala na bino Sali oyo Fachi Mokonzi ya kosala eleki malamu so bomoni bato baza te bapesa biso limite baba suka 20 personnes l'état lobaki na biso suka toza na 20 personnes todépasse 20 personnes bamisu baza libanda bazozela biso tozo remercier bassociation nyonso tu oyo eyaki bomona topasse moko toza na mingi te koloba toza na président oyo babengi Congo Fort Papicho, vous voyez bien, Papi Chimala. Vous voyez, président, il y a Congo Fort. Tout le monde est na makambo ya Beni. Impression des alliés, papa. Impression des alliés, vraiment merci déjà pour l'action Boussali, Fachi Mokonzi. Tous en ananas à l'Ossamo pour honorer la mort à Beni. Ça fait longtemps, c'est pas longtemps, mais vraiment. Donc aussi pas encore que makila on est tanga ekatana parce que baba ndeko na biso kende baba innocent ba toujours soit utiliser ba tout pour ba ngoza la armée na bango pour na déstabiliser Congo to sengi que non so ba ko tika parce que ba makila tangi mingi presque 8 millions de morts na est pour les belé to senga maki so ba ko ka biso ba na pouvoir ba konzamboka que non so bako utiliser rapport mapping wana ezali wana so bakoki ko luka batu to nyonso baza na kati basi bakomona bango za kati wana bameka ko interpeller bango bayoka bango bao baza coupable ba subir sort parce que ça fait longtemps biso to bunda ta ba hiver le lobo ekutu neige libanda moyen te mais to tamboli to uti musika to ye vraiment poto komaka kati musika donc vraiment yango wana gene général de Gaulle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon moni ba association zele belé awa. Ya
Congo malamu ndenge alobi na biso tala bandeko nyonso tu ozomona oyo baza ba représenter ba association mosusu bazali ya parti politique bayaki po na makambo ya Beni tozana bomoko bolingo pe tosalisana yango bomoni bango nyonso bali awa bozomona bango bavandi tozana sango na biso mwana mboka bomoni bazali wana ndenge bayebisaki bino ke tozana confinement bapesa biso limite ya bato tokoleka 20 te mais bino mo bomoni tosali oetangami commémorer bandeko oyo surtout oyo batikaki biso le 31 martyr ça continue toujours kokende bino bomoni toza toujours kobunda yango na cadre wana sikoyo oya bino molobeli Jene général de Gaulle je suis toujours là en cadre ya masolo yango naza mingi ta koloba ngape nazo kinoza photo. Donc bino moko boiti kolanda ba image donc ba image vraiment et parler d'elle-même vraiment bo monique tolobaka mingi ba misusu salaka bo bato bazoli kokufa na Beni na masolo ngo ya bato kokufa na Beni et bandi on dirait président Félix Antoine Tshisekedi Muto abandi yango mais siko initiative yo ya Fachi Mokonzi za vraiment ya malamu mingi mais soki ba sengi mesa boye batindi ba invitation soki oyete osexcuser mais soki ozali na moyen ya koya il faut koya na makambo boye parce que tout le monde a makambo mingi ya buzoba ba congolais ba kendaka mingi oye esengeli mboka omona bayete mais soki tozo sala bémission bokoyoka on dirait bango bazalaka na souci koleka batu même ya Beni donc to sengi vraiment na batu surtout la prochaine fois parce que tozali koyoka ke donc Fachi Mokonzi bazali ko préparer messe mususu eko salama mais tokolo bango boyete tokozila bango moko ba le bango parce que tokozwa bango prochainement na émission na biso donc vraiment to sengi na bino to lobby ke bon ndenge ba la justice ba circonstances atténuantes ezalaki parce que le lundi to samedi 16 neige première fois est tombée awa depuis hiver et bandaki bon peut-être yango mutu et handicapé batu et sali ke batu bayate mais bon quand même c'est pas excuse OK batu bakolo bayate pas batu mususu bayaki batambolaki pe na kati ya neige donc to komina suka ya reportage na biso oyo donc merci une équipe technique mobimba donc il y a le Lochwami et d'une hommage Panza Sango Congo Willy Kunda donc Doudou Swami Doudoulé donc soto kompe na suka toko bosanate bato balandaka biso bato ba edaka biso donc toko meka vraiment totanga ba kombo na bango toko tanga Jean-Marie Chibangu mama na biso Esther Masibi Moindo Kevin Kapongo, Mama Mubikai, Mama Marie-Jeanne, Marius Jacques Mayuma, wana bazali batu oyo soki bazali kolanda émission, bazali mbaramoko koyede biso, donc na mukie o bazali na yango, en tout cas, ezali montante qu'il faut pesa ebele, mais boyebi ke bozali na possibilité soki émission ezali koleka, mbaramoko à partir de charge, bo pesi oyo bo zali nango donc sans côté IBAN ezali PayPal ezali donc puis toko pesa pe mbote na bato yo balantaka biso tout le temps ba komataka donc na kopesa mbote na Beloti Mavungu vrai chéri na kati Espagne Beloti Mavungu merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi honorable Jean Moutala, honorable Jean Moutala, ils allaient sengo mingi soko koti, donc ba analyse na yo, ils allaient vraiment oso sentir muto azana patriotisme et puis matière grise et puis tokopé sa pembo tendeki tozaka na Londres topesi na maître Wera Mukuna, maître Rajamoule, José Kano qui kakamene donc vraiment merci na nyo surtout bosala kapo na 5 minutes avec César Ngadi tuzungi awa na kati ya Paris pour na kopesa donc monganga na biso Jean-Paul Jambo nazali kotinda vraiment bolandaka émission na ye oyo a pesa kamateya ya santé parlons santé donc na sengi na bino vraiment bolandaka yango tokei na kati ya Montréal pour na kopesa mbote na mama na biso Fina Kouyoa na kati ya Montréal mama na biso Esther et puis tokobosanate président ya communauté congolaise na kati ya Italie
Frank Kausoko Bikenda Bizonga ndenge moka lingaka to préciser vraiment ezali esongo mingi et puis nakati États-Unis d'Amérique tokobosana te ndeko na biso ya bengaka salaka na susi makasi nakati États-Unis d'Amérique na kombo ya Boniface auto bengaka le grand matadien et puis ceux qui tolingi aussi ça vraiment tokobosana te parce que nakati ya groupe na biso ya WhatsApp les amis de César Ngadi Moussale zali ko sale mamakasi kuna il faut vraiment ko féliciter bato bazalaka tout le temps kuna tozali ko pesa mbote na Linda Pemba nakati ya Tunisie petite sœur propre tokopesa pe mbote na Babi Kisinga oyo vraiment ba publication na ye vraiment mutu moko te azalaka indifférent mutu moko te ki akolo ba kotaka na kati ya groupe amona rangote donc merci beaucoup Babi Kisinga na nyoso tout au salaka po na 5 minutes avec César Ngadi on va terminer na batu oyo bazali ba administrateur na kati ya groupe wana ezali collègue na biso Jerry Mukuna azo sala vraiment travail moko makasi tokobo sanate le grand écrivain Jean-Louis Chimbalanga écrivain munene nazo rappeler bino ye mutu asalela ki papa Tshisekedi livre donc monsieur Jean-Louis Chimbalanga même azalaka un peu discret donc mais atalaka makamunyo surtout et les kaka nakati ya site na biso tokosilisa donc pour na repesa maman na biso Maria akomaraka na ba commentaire maman Maria donc peut-être lingabe ba komoda mbokate mais vraiment ya zali molandi munene soki ka émission bandi bango bazali bato ya liboso bakotaka po bacha ba commentaire vraiment toko cesse jamais ko remercier bino po na fidélité na bino donc vraiment tokomi na suka donc bolandi reportage soki toko beta société biloka boye ezali malamu metango batu bazui initiative aboye neti donc fachi mokonji azu initiative aboye il faut pe boya kapo bo ya kotala makamba mboka surtout makamba est batu tuba lobaka batu bazali kokufa mais les loto monique batu penza bazala quitté donc merci na fidélité na bino donc tokokuta na bino lobby pour émission moko ya 5 minutes il y a la musique et koleka donc restez connectés sur Clébois Original vous n'avez pas tort d'ici là portez-vous bien et à très bientôt n'oubliez pas tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps Kanambe Arozwa Masolo Nambuchu Penadikos. On doit mettre sur pied dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Oui, bon, au salaire au yo, aux amants à maïnanga, c'est vrai, au tangana yo, du ventre. Clébo!